te ceux qui akutana ki nanga pai wapi tukutana kana ye wapi to solo la yango wapi ngana yena tukutana te peut-être ayoka ngaka ndenge na lobaka na ba télévision na ba nini mais ye ndenga lobaka ngana yebite donc il faut qu'il aille il faut azwata muso courage ya ye moko ya kotuna ngana ko boyelo na ko boya ebele na ye bana bango bongo ye ba petit na biso baza ko mata sikoyo nazala kilo na ye alikabuli lokoto ya makasi c'est qui se passe bisa makasi na kamwe ça va yo no yoka bisa makasi te kwa trezonga na chalo kona kichasa te alobi il faut aya na mabele ya bakoko pembe na vie na concert azo bwaka ba yoji nikes ba kalobi Kinshasa pe déjà akenda ba Patrick Meka fils et donc bangono sto ba okende na Kinshasa papa mba tango moni ba leki no ba kumisa ko ça fait des années par rapport à ça qu'est-ce que tu peux dire wana armée nanga wana armée rouge ce gars armée rouge qui dit ça donc il a émission qui chasse aux en ébullition donc armée rouge on a ce qui dit kene na évité baba là aussi là baba on a ya baba on maboko mibale mais wana armée rouge de papa wemba o kata no pe caméra te o kata caméra ali kabuni ezate na mana goloba ke ba pesinga autant wana za makamu yanga ndenge na traiter ki makamu nga mais quand même na yaki pa baté kamata ma photo to moni papa mba na pembe na pisi to moni petit frère na ye jibe piana ba opesa na bambote ba be mikolo yo bolingo wapi so ba moni jibe ba moni papa mba pembeni so moni we rasol ba moni papa mba pembeni maintenant papa wemba to moni osali featuring na jibe piana to moni oyembi na 3 jours ya we rasol ba be papa wemba mikolo bolingo na ezopesa kana 2 personnes kaka deux personnes ka bolingo na e motema na e mikolo ezaka na 2 personnes pourquoi o lakisa bolingo wana na 2 personnes kaka bato batuni obimisi CD obimisi DVD ba clip quelques clips kaka to moni quelques clips mais clip moko bat ba obonda ba okotla bino katkutu ba chaîne ba prière clip ango ya Yona Jibe ekobima journée papa mbabazo décorer lobby na ambassadeur ya UNICEF azo décorer yo et ça lona ndeni ni po banda obanda musique y a pas trop de considération na ba artiste na biso ata même batio même goudron même avenue papa wemba ou bien batio ata même iloko moko télémique comment ba komi keko na mémoire à papa wemba mais lelo quand même bazone de quand même ba décorer yo et toi que papa wemba et ça lonini tout le monde est bon moko na bino c'est comme si Fally à la page on va pas se torobo bangote Fally il a la page Fabrikas l'homme de Yamado il a la page ba Ferré ba jeune talent c'est comme si bazana kacha bon côté et ça c'est dû à quoi c'est parce que Laura Laurette la perle nani jeune talent Messe 30 Cindy Céléo jeune bazati na bomoko na papa mba ayaki poto ayaki Paris pour 3 jours à pamba bomonaki ba image to flash ki na Facebook ayaki 2 choses bengaki na Red Bull et puis ayaki po yemba na album na biso ya kubuyu oyo ezo produire na Congo lengi donc ayaki pour 3 jours Congo lengi zuye azongi peka lelo kaka comme vendredi na tongo le 3 jeudi oyo site nini ko Congo lengi ko fiba bonbon grâce misi la sexy bato balobaki mingi pona grâce studio NC bato bafinga ki mingi pona grâce la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Scrame ya komone la sexy Yena César Maziclé mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille Bizi nos cimes sponsors à Makassie unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko Serge
chérie Yari. Ide, Congolais. Balisa mwana mokati mbile. Kongole mamosaka. Ah, balisa mwana mokati mbile. Joli pele pastoral. Babuba bakata mbile. Kongole mamosaka. Mayebo. Loso. Boye pleye baba mabasa. Fonsi Dolo. Calvin Elengi. KPL. Sandra Kazadi. Christophe Moura. Kazadi. Kongoma. Elengima. Dania Smith. Elengima. Dedededeze bilenga. Elengima. Grâce Missy la sexy. Elengima. Kongo chérie. MC Soleil. Elengima. Eitier. Kabaka. Shadow. Ale churambo mae. Lembadale. Masokoma. Merle amabulae. Masokoma. Congolais, avec Yemoko Grâce Mbisi la sexy, Nambeli Binonan, le grand artiste, veut dire Azala Kaka. Il s'appelle Kibo Moni Benser. Tozui est déjà Bomona qui a flashé déjà caméra na solo là-bas, on a déjà artiste Nabiso Toyambi Lelo. Il s'appelle Papa Wemba, Tozo solo la makambeza ebele ayaraki pour 2 jours na poto torotu nae le pourquoi ayaraki 2 jours na poto arope sabiso ba raison nae et puis torotu nae maître d'école torotu nae pe bomoko babi association ya ba artiste musicien ba sali bomoko torotu nae banana bazala kata association wana torotu nae pe sur ba grâce mise ba jeunesse pe ba kokota na association wana il est là pour nous répondre par rapport à pour eza vraiment actualité et puis na pesi merci vraiment na honorable Serge KMB balobi Baraka TV samedi na 20h avec Yemoko Grâce mise la sexy na ebi que l'honorable na te aussi pe na pona la tiboye olinga boye pona image roloba petit na soigner mwandambo coach na biso Edi plus merci vraiment mon coach je reçois Papa Wemba bonsoir. Ya makasi. C'est qui se passe? Bisa makasi na kamwe. Ça va? Yo no yoka bisa makasi te. Na kamwe ça va? Dans la grâce bis la section. Non yoka bisa makasi te. Ah bon fanda. Ndena lobaki toyambi Papa Wemba toujours sur la maçonnerie surtout. Papa Wemba na kati Paris 2 jours bato ba comprendre. Ezaki visite ou bien ezaki ozaki na prestation na poto ou bien ezaki nini d'abord mais avant to banangi pesa nani d'abord ba fanatique na yo nani bonjour nan bon na pesi bango tout bote awa tozana Roissy Charles de Gaulle DE na zozo premier vol oyo Air France aya azako inaugurer lelo ils ont ça à Paris Luanda Kinshasa lelo toza vendredi. Et non, les autres ça jeudi. Oui, jeudi. Non, comme à l'objet, à 10h à Tongo, na Kisasa. Donc, awa na yaki tala bateau, bateau va bien Kisakinga. Red Bull, Natanga, papa, pardon. Tout ça, sungi. Au carte à Red Bull. Red Bull, hein? Red Bull, musique, Académie, Paris 2015, lecture. Yangwana. Pourquoi carto? Ça veut dire quoi? Babing Saki ou pourquoi? Oh, ils ont massangé, ils ont mission. Dans Red Bull, c'est la fondation Nabango, fondation Red Bull, à travers le monde entier, chaque année, sélectionne 60 étudiants. Oyo, baza na n'importe quel domaine. Alors cette année, sélectionné 60 étudiants dans le domaine musical à travers le monde. Alors, na Paris, awa, batindi 30. Et na 30 wana, Red Bull, chaque année, il choisit l'artiste qu'il veut pour aller parler l'expérience. À choisir na Congo, kakato à choisir na ba leader ou bien à choisir, il faut bien éclaircir.
Non, non. J'ai dit que Red Bull, au départ, à Salaka, concours n'a pas étudiant dans tous les domaines. Alors, année Oyo, basali concours n'a pas étudiant Oyo, basa qu'on embrasser la carrière musicale. À travers le monde, j'ai dit bien à travers le monde, ils ont la cas 60. Bon, maintenant, pour la toute première fois, hier à Paris, ils ont sélectionné 30 étudiants venant de partout, de Tokyo, de Londres, de Miami, tout quoi, le baillet. Alors, comme invité, Oyaroya pour parler sur expérience naïe, ils m'ont choisi comme l'invité artiste. On va continuer en avion, la business class, on va loger à Paris, la place Madeleine, on va salir presque Bakabutu. Donc, Nayaki uniquement pour Nabango et j'ai fait 3 jours. Donc, les lots, on m'a dit que. Papa, papa. Shikito Mushashino asepeli président asepeli venanga Cornelie Malongi asepeli venanga Dadi Soso asepeli kesa oto solo lango balanda Congo elenge Papa Wemba azalaki invité na Red Bull comme artiste pour 3 jours logé nourri vêtu véhiculé nyonso tour aye na Air France asié 3 jours papa tozongela yo. Ça veut dire que papa avant de boyer, à Kinshasa, c'est que pour chez ça retourne dans Mbongo. Parce que, attends, babeng so comme artiste, c'est que on a baba pesi chèque à combien? Tokati caméra, tokati. Non, au katano pe caméra, au kata caméra ali kamuni. Les atena mana goloba ki ba pesinga autant, wana za makamu yanga, ndenge na traiter ki makamu yanga, mais quand même na yaki pa baté kamata. C'est vraiment l'artiste Papa Wemba. Il reste toujours le même Papa Wemba. Ok. Maintenant, Papa Wemba, tout le monde est déjà bien habillé. Toujours. Makama bilambango papa ngo batu mususu ko tuba voisin bazotonga yo balobi papa ngo pe akoti kapi makama bilamba pe atiki kaka me akaka makama bilamba. Ah, Jésus pour ça. Qu'est-ce qui fait que ozo bomba kaka ligne na yo wana kaka po bat musuba lobi que c'est parce que azaki identité na ye sa père yango wana soka tika yango et ça n'était sopaye. Oh là ça me colle à la peau là. Là ça me colle à la peau. Naza toujours na katali kambango et pas mon côté on a loba et pas mon côté on a loba qui na tika li kambango. Papa c'est là papa. Papa bala. Monsieur Kabia wetu. Na yeba écoute tala ti montre fait Papa Wemba. Papa. Au sali commande ya montre ba commis Papa Wemba. Ça vient d'où ça? Ils ont personnalisé. C'est personnalisé ça. Nous sommes les autres. Vous êtes les unes. Nous sommes les autres. Ok. Nous sommes les autres, les unes. Ok. Maintenant, les unes, papa Yosa, les autres, tout le monde est là-bas. Tout le monde a dit tout ton papa Wemba. Tu comprends pourquoi cérémonie à boy. Et ça que vous t'inquiétez qu'on preste na Red Bull. Voilà pourquoi la ti boy bien. Et ça goût non mon préféré. Tu te sens à l'aise bien. Na ba griffe à papa Wemba ou bien olingi o bande balubaka olingi o balba o mi honoré, c'est ça le français. C'est ça ou bien c'est comment? Na presta ki boye la séance à Red Bull. Il y a un tikali na on a kota na avion na okomati ki sasa ka boye. Mais ils a couturier moko indien. Uta sale linga costume quoi. De outil de musika. Tango yo koti na salle wana ba étudiant wana ba okoya kaka po wichi musika na ba end yo kaka mokili o end biso ba end ngo tobi o te bat musuku ba banga ba end ngo elamba yo te ka end wana ba étudiant wana ba koitoni ba bindele ba ngoma kamwana ba tumba ba banga kana banga ngo soute ba sai ka ba bindele na ba bindele j'ai vu il y avait 2 ou 3 noirs seulement mais la salle était seulement il y avait seulement des watts quoi. Il n'y avait pas de blanc. Non. Donc je parlais de mon expérience. Dans le métier nangai quoi. La souffrance, la vie à la bête, tout ce que tu as vécu dans la musique. Je parlais de la musique, de la rumba congolaise. Ouais. Okay. Merci Papa Wemba Lelo, maître d'école, na marché.
Papa Wemba, les lozo mon maître d'école, omi lobinani yomoko omi lobinini à l'heure actuelle maître d'école. Maître d'école, je ne peux pas dire que Lazare satisfait. Je suis satisfait parce que c'est un travail que j'avais fait. C'est un travail que nous avons élaboré avec une équipe. Je crois que le lot, maître d'école, c'est notre fierté parce que Ezali double CD qui s'est fait respecter. Double CD au exemple donc se fait respecter quoi. Ce qui contenu dans je crois que vous allez d'accord avec moi quoi. Donc ils ont quitté, il fait son petit bonhomme de chemin tranquillement sans gêner quoi que ce soit quoi. Tout le monde est Bossali association, il y a des musiciens à Kinshasa, tout le monde est association Bomi Pesi Kombo Bomoko. Idewana, ça vient d'où? De Papa Wemba, tellement il est grand dans la musique congolaise. Il a des petits frères, par exemple, je peux dire des Werasan, des JB, c'est des petits frères envers toi. Maintenant, Ide Nani à Bomoko, pour le que Papa Wemba, il fait partie à Bomoko. Idewana Nan. Et où t'as pas nan avant que Yofananda qu'on a aux coups de fil, il y a nan mutazwa Idewana Bomoko. Nous avons eu l'occasion de nous retrouver dans la ville Goma. Na Goma, l'air Izalaki anniversaire, il y a première dame, Maman Olive Lembe. Et qu'on attend tous se retrouver qui, on était tous logés dans un même hôtel. Bon, on s'était dit, mais total en a mis pourquoi tous Alaka na indifférence beaucoup au place dans l'Izalité. Et puis surtout ensemble, à l'unisson, tout le bien en tout cas photos à la Bomoko. Excuse-nous papa, tu as babosa qui ne banane tango au lobby que faut mitala na bino ba monsieur. Tu as baraka en passant kaka. Il y avait banane, il y avait qui na table wana. Je veux savoir juste. Maman Chalamona, Maman Biliabel, Werason, Jimé Piana, Karmapa, Wazekwa, le chef d'orchestre Yazaiko. Qui encore Manda chante, Adolphe Tata et Papa Wemba. Oui. Maintenant, la Talaki émission, chaque Congo à Salaki, l'imsanga papa dans un mois direct, chaque Congo à lobby, et Zaki va propos nae, il a dit que les musiciens congolais na biso, bayo kanarate bango nyosoto. Mais ce qui est belle à gauche, $100, moko ezakuna fo bakabola $10. Ba sali hypocrisie, ba ke place wana mais et pourtant ba yoka na bango te. Mais ba landi kaka $100 à propos par exemple, ya propos ya Chaka Congo. Na tangi komone po alobaki na émission. Ngapi na telaki na bi donc c'est que ba misa biso baza bongo alobi baza lokoso ba misa na biso. Vrai ou faux? Bon, le Koso c'est trop dire, hein? Mais là, si mon côté, on a indifférent devant Bongo. L'argent paie l'argent, même aux Alambons, on a dit, mais ça va proposer, on a kozwa, il y a offert, en tout cas, au Kindekaka. Oui, papa, ma papa, nous kozwa, pembo, on peut bandaka, la tille, le locrasso, bengi, papa, on m'appelle à gauche, $5,000, mon réseau, va falloir faire, papa, papa, oyaka. Mabemo ke za nango anate nazomona mabemo ko oyo telemeli likabwa des alités. Est-ce que bongo c'est bien pour na ozala à l'abri à besoin et bongo ko faciliter yo moi makabebele yo nego lati bien. Est-ce que le côté en haut sinon on a bongo. Voilà. Okay. Merci balangi tozonga susu na Bomoko. Tomoni Bomoko na bino c'est comme si Fali à la page, on va pas se torobombangote. Fali il a la page, Fabricas l'homme de Yamado il a la page, ba Ferré, ba jeune talent. C'est comme si bazana kacha Bomoko te ezane c'est dû à quoi? C'est parce que Laura la perle nani jeune talent mais c'est 30 Cindy Céléo jeune bazati na Bomoko na bino ezane eza loi bino moko bo pesi bo lobi ke jeune talent bazana Bomoko te ou bien bo lobi ke bato tout o ami bengami musicien à cause s'intégrer. Je crois que pour la bonne conduite il y a biso artistes musiciens, nous devons être bloc. C'est en étant unis des forces que nous allons makasi.
Mais ceux qui vous a séparés, je crois que force n'a bien opé et comme quoi. Malheureusement, je ne suis pas permis de parler dans Bomoko. Non, on va pas mandat ou anaté quoi que non voilà. En tout cas, parler dans Bomoko. Donc on va pas un mandat ou ana. Quand le président n'a que tu as micro na tout naé, Bomoko a éclaircir surtout mingi fanatique à musique congolaise. Président n'a pas Bomoko, c'est qui le président? Non, il n'y a pas encore de président, il n'y a pas encore de quoi que ce soit quoi. Mais on reviendra quand Makabutu et Gokota na Mwanzela na quoi. On va revenir pour que l'on appelle Bomoko et Digolo Badili. Mais papa, il y a un risque. Quand je dis il y a un risque, pourquoi je dis un risque? Tout le monde veut ça qui m'a échappé. On fait ma mission à biso ba yokani. Ba sali m'a échappé. M'a échappé que ça oh moto a mission moningate. Tout le monde m'a échappé que ça la comme fabrication énergie. Puis c'est ça ba 2 semaines kaka te na kosi. Et ça même ba 3 mois. Maïcha Pak et Koufi n'a pas règle qui n'a Maïcha Pak et Koufi. Bon, il y a aussi Bomoko. Pourquoi? Vous montez Bomoko Pego Koufa n'a pas. Bon, je crois qu'il ne faut pas qu'au moment le bébé ait à botabité. Il faut que ça y ait chance là. Si qu'il y ait temps là, à Goulouma, à Telema, à Tambola et à Bandako, à Banapeko Loba quoi. Laisse encore. Mais est-ce que vous avez Simba papa? Est-ce que vous avez pour la mission de Bangla Bango trop? Est-ce que vous assure? Vous assurez que Simba? Non mais quand la question est-ce que ça assure? Est-ce que ça assure? Nazan Zambete, mais souhait nabiso souci nabiso. En tout cas tout le baki a nabiso gyoso. Si que tu bégo comme Bomoko, c'est pour que tous ensemble, tous à la bloc, tous à la unie. Il y a un autre pays comme on a le Bomoko. Maintenant, papa, tout le monde met des cols et bimi. Maintenant, les fanatiques, déjà mettre des cols déjà, ça déjà une année déjà. Pour tout comme on a déjà comme chaque année, il faut abîmer ça. Si on abîme ça album, au moins abîmer ça single. Maintenant, pour les fanatiques, papa, azo prévenir ni pour les fans. Nazana likaboko ya golobela nanu ba fanatique na lusikoyote à propos ya oyo ndego zotuna ngai wana maître d'école ezananu. Je n'ai pas encore fini de travailler ça puisque y a clip ya banzia mususu na bomodite donc il faut nasil ça yango tout n'est pas ko réfléchir na likabo mususu quoi. Omoni na ngana bossa question très important na to songi na maître d'école. Tout le monde met l'école et bimi papa et ma fanatique bazo réclamer loko moko na met l'école et loko moko bat bazo banga balobi ah est-ce que loko wane ko Simba natuna déjà yo zala ki témoin et que ça bien banga te na lobi déjà yo moko zala ki témoin au coma qui na studio je crois vers 1h 2h du matin donc loko wane ko ya eza clip ya la question. Tu n'as papa, na sa mosana rapo, ba ya wile te ka ba benganga ba mo miraja ba benganga ba la le roi de Chicago ba benganga ba bienvenue Kindenge banque suisse a benganga. Merci ko la première dame de Lausanne. Motema vie gobelisha. O sepeli na su papa, vraiment zala raka. Bato ba tourner. Obimisi CD, obimisi DVD ba clip, quelques clips car to moni quelques clips. Mais clip moko bat ba obonda ba okoti la bino kat kuti ba chaîne ba prière clip ango ya Yona Jibe ekobi ma journée hein et oya na ngonega bozila ki Jibe aya to sala studio na ye ndenge peka ka bozozila peka et oya na ngo to za presenter to so sala pe course na mutu mo pete moni ba photo to moni papa mbana pembe na pisi to moni petit frère naye Jibe Mpiana ba opesa na bambote ba be mikolo yo bolingo wapi so ba moni Jibe ba moni papa mba pembeni so moni we rasol ba moni papa mba pembeni maintenant papa wemba to moni osali featuring na Jibe Mpiana to moni oyembi na 3 jours ya we rasol ba bi papa wemba mikolo bolingo ne zo pesa kana 2 personnes kaka
deux personnes ka bolingo na ye motema na ye mikolo ezaka na deux personnes pourquoi olakisa bolingo wana na deux personnes kaka naza ndenge wana te ke bolingo na apesa na deux personnes non je vais là où le métier m'appelle ceux qui allaient les kamouya au solo là n'importe qui to kutana to solo li ceux qui allaient faut te développer yango to développer mikolo aussi qui tozo la mingi na tsone ezapo na makamu na biso ni bon c'est peut tozo la mingi na mona propre ezaka pour na makamu kaka ezaka pour na makamu kaka mais rien à voir que voilà ba bisusu na linga ka bangote ba dit non ça n'a rien à voir net bachine ba olela mingi featuring na Papa Wemba mais c'est comme si Papa Wemba pas ça la featuring moi kilo c'est comme ça linga pe sa chance na ba chaîne talenté ba frère nae ba moi kilo ana tikelanga jeune moko ou bien kutana jeune moko oyaya kutuna ga featuring bon na boy si moko alela le papa lingi de featuring te alingi na ye featuring te alinga cha poite alingi te o te alingi de featuring te ba jeune ba leli moko alela ki epananga bon je sais pas hein. Tanga comme na ye on a émission pourquoi na tanga comme tanga na yeso tanga et parce que Fabricas Alubananga a un studio à préparer album, na kena filmé na studio nae. Na bi oh mais pourquoi Olinga trop ba featuring te Papa Wemba il est là on a ba vieux na yo pourquoi Olinga featuring te. Na bi au moins que yo ndengo ozana voix ya un peu ya monene ce que ça le featuring soit na Papa Wemba na ba voix likolo ou bien faire pourquoi tu fais pas le choix là au ça le featuring ah Papa Wemba Papa mbatalaka ngaka ami kiti si so bitalaka ngaka Fabricas je rozana papa tunae message ngo ekenera mbala moko à se plaindre abi que papa aza moi kilo ko ça ba featuring mais au moins ba ya mususu ba ça ba featuring na ba jeune mais papa mba moi kilo bon na évité ceux qui akutana kinanga pai wapi tukutana kana ye wapi to solo la yango wapi ngana ena tukutana te peut-être avec un ndenge na lobaka na ba télévision na ba nini mais ye ndenge lobaka ngana yebite donc il faut qu'il aille il faut azwata muso courage ya ye moko ya ko tuna ngana ko boyelo na ko boya e belebele na ye bana bango bongo ye ba petit na biso baza ko mata sikoyo nazala kilo na ya likabuli lokoto non il n'a pas fait cette démarche à ça la démarche on a été donc toi ça démarche à ça featuring na papa les portes sont ouvertes. Non, c'est pas dit que je vais embrasser tout le monde, mais je suis parmi l'un de rares chanteurs congolais où la salle va featuring presque na ba chanteur rebelle. Ce qu'on t'a dit na palmarès là, ce qu'on t'a dit répertoire, au moment que la salle va featuring na ba artiste rebelle, na ba outubako, na ba outuba yebanite. Kubu yuyu na pesi bien pour la balobi album la bisi ma kubu yuyu ça maïle balobi bientôt dans le bac bientôt chez vous à Kinshasa na décembre atterrissage forcé kubu yuyu papa Wemba yembi mais j'ai 30 yembi vraiment merci héritier atana baso yemba depuis que pa yemba merci vraiment pour na featuring na artiste na biso kubu donc c'est papa ça est simple baba ngane bilamba mais yo de productrice ya kubu yo ololo ba makambu ya to siri sara émission to solo la tête to solo li pe biga OK oh et quand il te question moko etikali ya bien ko kandeli question li etikali question li etikali na solo na ba sena lu batu na oyo Rufin Malenga Parigo Rufin Malenga la pesimbo te Parigo Polydor Onema Polydor Onema vient na ngai na pesi mbote Dadi Soso vient na ngai na pesi mbote Corneli Malongi de tout le temps na pesi mbote na pesi Mimi Kwakalos na pesi mbote na pesi vient na Shikito Mshashino na pesi mbote président na beleli na musika papa Wemba na sololina eza excusez peut-être que tu n'es pas au courant peut-être que tu es au courant je sais pas j'ai parlé avec Bananayo, Balekinayo, je ne sais pas comment je vais les appeler, groupe Al-Qaïda. J'ai parlé avec eux, ils m'ont dit que le projet na Bango, Balingi, na Kinshasa, pour nous honorer. Peut-être que bon, moi je dis, Balingi,
baya ko sala plaisir na vie na bango a senti que azapena baleki ne ba soutenir kai ba zap akaida papa mba likambo wana tango yoyo kiango balingi ba ya vraiment na Kinshasa ba futa billet na bango ba musuna ba ya raté ko trésor ngana na tchalo ko na Kinshasa te alobi il faut aya na mabele ya bakoko pembe na vie na concert azo bwaka ba yoji ndikes ba kalobi Kinshasa pe déjà akenda ba Patrick Meka fils donc bango no sto ba wakinde na Kinshasa papa mba tango moni ba leki no ba kumisa ko ça fait des années par rapport à ça qu'est-ce que tu peux dire? On a armée nanga wana armée rouge. C'est armée rouge qui dit que ça donc la émission qui chassait aux anabolis en ébullition. Donc armée rouge on a ceux qui dit kene na évité maman. Là aussi là-bas on a maman comme balé. Mais on a armée rouge de papa Wemba. Armée rouge. Okay. Papa Wemba, tu as une question moi qu'on a côté na rubrique au répondre kaka oui ou non, c'est possible? Bon, ceux qui ont des questions on répond par oui, on répond par oui. Ceux qui non, on va pas non. OK. On est de côté la rubrique na biso et la rubrique ma comme Yassika. Vrai ou faux? Papa Wemba marié officiellement par mère Nabiso Amazon à PC Mbote. Oui, vrai. C'est. Yo le baka vrai bat baye bité ça. Yo le baka vrai ou faux? Vrai. Vrai. Zo alliance réveillé, merci. Vrai. Oui, vrai. Okay. Merci beaucoup Papa Wemba to na suka une dernière question. Natika Fabrika ça tunata moi question moko. Bafule kaka afula maraka. Nangina tuna question suka Papa Wemba lelo na génération. Ba génération ezobima mikolo. Ba génération tout, je vais pas trop citer. Papa Wemba yo fandi étant que un grand, un baoba. Au fandi le dit que lelo soki personne na tiki musique. Nana confiance à moi no. Papa te Papa Wemba mi balé kaka. Barono se bayemba to yebi ba. Mi balé kaka to tika biso. Non, ils ont difficulté pour na. Bon na aider yo alors na aider yo. Non, nabi na os ana difficulté mutu lokolanga na lo ba un tel. Bango tout baza ko sala bonheur na honneur. Fallait pour na yo fallait. Il y a musique congolaise. Fallait papa. Mais c'est très bien, 10 sur 10. Fait rigole à combien? 10 sur 10. Fabricas. 10 sur 10, Barognos. Héritier. Barognos tout 10 sur 10. Oui, rappelle 10 sur 10. On va minimiser tout le monde. Tout le monde va à la fierté de la musique congolaise. Okay. Je suis très fier d'eux, je suis content. Parce que vraiment qu'on défendre, qu'on défendre ma casse. Et c'est bien. C'est bien. Ma projet à Papa Wemba, c'est quoi? Un concert qui est prévu à Kinshasa ou bien il y a quoi? Qu'est-ce que Papa Wemba a prévu pour nos fanatiques à Kinshasa, pour l'émission il est à Kinshasa? Ozokuma déjà, Papa Wemba okuma samedi et non vendredi à 10h. Qu'est-ce qui est prévu à Kinshasa pour nos fanatiques non? Samedi, dimanche, le 31, le 1er novembre, enfin le 31 octobre, le 1er novembre, tout ça dans Matadi. Et puis le 5, tu quittes Kinshasa, tu es à Dar es Salaam, qui est la capitale de la Tanzanie. Et puis par après, peut-être on va enchaîner sur l'île de Mayotte et l'île de Comores. L'île de Comores? Oui, oui. Je ne connais pas, c'est où? Et puis à la fin de l'année, le 31 décembre, le 1er janvier, tu allons en Guinée-Bissau. Donc il y a des tournées prévues. Ben oui, mais ça c'est la tournée que je viens te dire. Mais à Kinshasa, il n'y a pas et si on bête à Canet, chaque dimanche ou bien chaque samedi. À Kinshasa, il y a la terre. Viva la musica et ça orchestre. Orchestre Viva la musica. Viva la musica. Rendez-vous dominical na biso ezalaka na espace Freebox. Tous les dimanches, tu mets na espace Freebox na côté à Chentemba na rond-point Forescom. De 18h à minuit. Donc ceux qui voyaient na Kisasa, na espace Freebox, tous les dimanches, beaucoup de biso wana. À moins que tous à absent de la capitale.
Mais baye ko flashing na lito yi ke tolinga to bosan kamongo vraiment eza vraiment li kamamonene tamba artiste na biso bazo valoriser bango bazo reconnaître bango tondi mango il faut to lobela ngo na se plein na artiste moko loba ke bino ba journaliste pourquoi bon loba te makama bola mo pe boloba kaka makama mabe to ki papa mba bazo décorer lobby na ambassadeur ya UNICEF azo décorer yo et ça lona ndeni ni po banda au banda musique il y a pas trop de considération dans l'artiste na biso ata même batie même goudron même avenue papa wemba ou bien batie ata même il a comment télémé que comment va commis que na mémoire à papa wemba mais les quand même bazon de quand même ba décorer yo et toi que papa wemba et salon nini mais ça fait chaud au cœur, c'est bien, c'est une considération. Et quand tu as ta CV nanga, c'est bien. Déjà combien de trophées déjà papa wemba? J'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de trophées là. J'en ai beaucoup. Okay. Bon, dernière question, nangai thème qui se est ébélé. Bato balobi que papa mba azo fula souté ba musicien na ye. Ya jo azaka alongwe. Non, il y a genre ça la groupe na ye. Il y a ça la groupe na ye. Pacheco passe à la groupe na ye. Maintenant, tu as un groupe. Tu as Archange et Peu Bleu. Tu as Guilhem Adova, l'Enzolo Câble. Tu as Boavida, le baryton. Tu as Savani. Ah, bangoka. Na petit musu bazana bango. Qui ça va musicien bazanga. Ba musicien baza Bebo. Mais il banda aux déception et pas il y avait la biso de PCM bote papa balingane so fula batute. Il y a genre mutabano tisa moi bendel na biso alongwe papa balinga fula ne sauter. Pourquoi? Normal faut fula ba mission na yo pourquoi papa mba comme indifférent. Pourquoi? Mais y'a on a qui pour moi na ceux qui ba mission ba fula ma bazate y'a na qui. Moi qui tambo magasin ya bon te venir encore des livres longues. Kitama magasin le kuta. Ok, un mot de la fin de ma fanatique, vraiment, comprenez, papa mba azo voyager, talarara, le temps c'est le temps, l'heure c'est l'heure. Oh, comprenez vraiment ma kelele. Tout ça na papa mba un mot de la fin pour la fanatique nayo, qu'est-ce que okoloba na ba fanatique no peut-être on a tenté okoloba na ba fanatique no. Na sepeleka grâce bise à salir déplacement, il y a que na rapendati na likamulaiti na suka awa tozana aéroport Roissy Charles de Gaulle na aérogare 2E. Donc grâce bise à l'équipe naie ayeko ayepe na po ayoka. Michel Kabeya de tous les temps et bien Michel Kabeya. Ebi petit na muluba na ebi. Michel oui papa Fulio. Moto filmé. Fabrica énergie plus. C'est très bien. Okay. Une équipe jeune, c'est bien. Mot de la fin, bon, ça va, merci. Merci. Maman banga ezate mabe no balobi papa mba ngane ko boaka bato te mais malgré bat bazara sima na yo. Na pese ko déjà papier na bi boaka nga bato nanga. Bon. Yo ba te na pese mère Amazon bot. Oh, c'est bien. Merci. OK. Comprenez, je taquinais l'artiste, c'était pour vous papa Mba azo voyager azo kendeka à Kinshasa ayaki pour 3 jours bomoni artiste ba bengisa qui est pour 3 jours na Red Bull a bengisa qui est donc bomoni abetika ba griffe na kaka ya kombo na e ba montre papa Wemba ba bilamba papa Wemba biso peto zela ba t-shirt ba papa Wemba pe biso peto lata to ça ba émission merci na batino surtout balanda ki émission na pesi merci na Michel Kabeya na pesi Fabrica énergie plus Jali Lokano na pesi ba merci na pesi les Sarazu Mavambu na pesi Mbote sikaza Capita papa pesi Mbote moni bien nga les na pesi Mbote na pesi batino surtout balingaka Congolais na pesi bango Mbote merci bye taki to yambela ki bino papa mba ndenge ezalaki kaka exclusivité na Congo elengi papa mba ayaki poto ayaki Paris pour 3 jours à pamba bomona ki ba image to flashaki na ba Facebook ayaki 2 choses ba bengaki na Red Bull et puis ayaki po yamba na album na biso ya kubuyu oyo ezo produire na Congo elengi donc ayaki pour 3 jours
Congo lengezuye azongi peka lelo kaka comme vendredi na tongo le toi jeudi banda Congo leng na bi ser nanga Emeli Nzemba azotosa héros zala kaka na pesi bato nyonso to ya Congo lengi vraiment bozala kaka Mike Lokamba balobi Mike Lokamba l'archevêque veut dire président ya ba journaliste tout ndenge moko mi benga na pesi ba salam Christelle Kabeya na pesi Kabeya ouais te pe ya moi c'est aye na pesi Ndoya Michel Kabeya na pesi merci vraiment na pesi grâce temo balobi la banane de la presse veut dire mon noyé na masolo asika grâce temo balobi moi na pembe Glody Jasuka balobi Mikolo azobeta numéro 9 Glody Jasuka zala kaka abeta okota babi Mikolo vraiment félicitations na moni vraiment musala vraiment ozo sala ngo sans que na ganga sans que na benga sans que na belela Glody Jasuka la minute de la presse un peu merci Tracy Pro la même magique Mika balobi cameraman na biso na Kinshasa mobala pembe veut dire na pesi wambote na pesi Dino surprise balobi Dino surprise veut dire garçon balox veut dire beauté là la repas na no surtout balox là la repas na Dino surprise balobi souvenir à mon na pesi mbote na pesi batino surtout balinga Congo lengi tous akasi coaché to landara Congo lengi pour papa balobi nanga veut dire très bien habillé merci vraiment yo mondene wana batuté quand papa habille très bien habillé au moni oh na papa betele maboko donc très bien habillé Michel Kabeya oui tout bien alors très bien habillé parce que na lati va décorter ba biloko mikosete yango na sekinga ye d'accord na comprendre bon Michel Kabeya oui tout eleklara ndenge na Congo lengisita gaya balobi elle ma bioshu donc Élysée Bambongo Kaïda bao kita vraiment félicitations à Kaïda balobi armée rouge à papa mbaba kita na Kinshasa na pesi Patrick Meka embauchon l'homme en 50 blousons et papa mba confirmer na Nzembo no veut dire kaka kubo yo avec papa forme balobi bo souffler Mikolo po balobi ebi makala tete éviter ce que le métier malembe jouer ma bébé bi kubo yo album est cartonné faire ba tete bon minan ba bi Congo lengimte et si makamwana ya kubu donc Michel Kabeya ouais notre baraka donc nous moni wana tout ça na papa tout à l'heure donc là papa ju dans minute chose de avoir kende azonga kin bala ni toi Congo lengi bino bosengi to yamba papa les sous pour la 4e fois la sexy pour la 3e fois donc papa bien oya sous donc ils a affaire à suivre donc Élysée Bambongo Élysée Bambongo la rata vigné Sixen grande c'est pas près il y a eu un mois na musika donc na pesi ba masatu ba linganga ba salam roman makasi babi affaire à suivre na Strasbourg toujours ya zala calme donc tout ya donc Strasbourg wana communiquer balobi grâce mise la sexy bana reine bozo se pela balobi grâce mise la sexy azo kitla bino na reine wana na 10h azo kita na reine wana akolala na reine wana veut dire aux loger wapi babi grâce mise ti dimanche azo kitla bino olinga masolo ngo kuta na grâce mise la sexy to beta bakati soko lingi pe grâce mise de la sexy kaka alongoloka na ndenga système po balobi nyoso tu Jacob bana reine ko ba tonton reine ba tontine reine bosa pi balobi pour la première fois na kitsa makolo nanga na reine na PCV nanga Sami Mokili veut dire na kacha reine na PC mbote et puis boss o abeng singa na reine na PC vraiment merci bana reine bozelanga benganga vraiment grâce mise c'est olingi émission benga grâce mise c'est na kita na reine olingi pe grâce mise c'est na ndako ndé ezaka la système ya longoloka na ndako malembe mikolo to lo baka tchana c'est benga grâce mise sexy samedi déjà na kacha Lyon et na kacha reine boli misanga 06 58 24 52 38 na bandeli 06 58 24 52 38 na pesi bato nyonso tout balinga grâce mise la sexy na pesi bango ba merci na pesi bato nyonso tout baza brancher na Congo les vedi bozaka to zapo na bino ndina lo baka ngana na mwa musala na bino vedi ngana sala nga mingi pour na bato balanda Congo lengi balobi on mélange pas les gens qui regardent grâce mise et grâce mise ngana ka mobola na zapo na bino on mélange pas les serviettes et les torchons balobi Chico de Camar oki la sexy Arnaud Pangi Velos Arnaud Metola de Mandaka oki la sexy donc wana zaki la grande équipe Congo elengi ndenge za la rata to bino pe uzarana biso allez affaire à suivre goodbye
indi tozala kati ya bureau ya Congo leng masolo eza ndeni vedi tozala biso ba sponsor tozosala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi c'est ce monde masolo ngo vedi ba maître Maurice pe kotango ba Eric Mande pe ba koti masolo ngo babi boss de boss moi Mirajab moi mi caps donc on a ibisi bino ba congolais na oui c'est nos congolais des congolais na ibisi no Kenya pe la mokina masolo ngo ba Kenya pe ba e mabe donc tous na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo ka ngoka na sango oyo ka simbizi la sexa kuna auditete etali oyo ka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les congolais vous en avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi caps balobi Jaguar ezali ezali auditete ezali hélicoptère ezali avion ezali Babem VP ezali range ezali on doit okuta wala na moi mi caps Alors nous sommes AG Normand Export, nous expédions des véhicules pour l'Afrique, des colis, des conteneurs et nous vendons des véhicules pour l'export. Biso DG Normandie Export. Olingi voiture na kende l'Afrique et dépendre kanayo. Mituka ezokoma na Afrique nyonso ezra ba carton nyonso na ba conteneur talaka na minute yo eza vraiment ngoko 02 32 24 29 43. C'est quoi l'adresse email? ag.normandexport@gmail.com. Donc c'est cette rue de la Chapelle, Peltmar, 27 400 Ouetteville. C'est auprès de Évreux. C'est auprès d'Évreux, oui, voilà. boya bandeko tosali yango ya biso moko bala mboka eza ya biso moko. Ça les hommes qu'on a argenté et ça le pavillon de place Aristide Briand, code postal 95 500 Argenteuil Gare. Numéro de téléphone 09 52 72 98 05 chez Achille Bopesso. Balbi 500 personnes na pris à Kitoko. Kana gare argenté bazo facilité bateau bana ba voiture te bateau bana ba voiture. Mais tu regardes voiture ndenge zaka na système kana gare quand tu deux places et à la mina gare. Tasali yango simple congolais. Mais dire oloba kiluba kiswahili kikongo oloba français anglais. A facilité biso po asali yango kaka pona biso ba congolais abi grâce mbizi vedi na sala onka na prix ya kitoko yaka na chèque no yaka na espèce yaka na nyongo pete ningola. Oh site nini oh site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon grâce mbizi la sexy bato balobaki mingi pona grâce Studio NC bato bafingaki mingi pona grâce la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eric Scrame ya komone la sexy Yena maseza pratique claire mama ya kotale la sexy chérie ya kotale
famille Mizi, non si mais sponsor à ma casse. Unité d'élite Bomonier, la sexy. Yé mon concert Kabamou. Attaquez, tu ris, Harry. Idée, comment elle est? Balisez-moi dans mon catimbile. Balisez-moi dans mon catimbile. Jolie Pelé pastoral. Fonsi Dolo. Calvin Elengi, KPL, Sandra Kazadi, Christophe Moura, Kazadi,